chaîne de la diaspora congolaise. Moteming balania EDTV na bandi ete bozali toujours scotché branché na bakiti na bino na ba bureau na bino bipa ni bozali kozwa biso bongo na nzela ya internet na www.edtvrdc.com bino pe ba bozali kozwa bongo na bouquet na biso esengo ezali ya mingi peti na bandi ete bozali ya ebele na kati na kolandela bongo lisolo ya Congo na ndenge boyebi ete lisolo ezali kokoba lelo to komi le 31 décembre 2016 samedi ngonga oyo senko abengisaki biso bapandisango toya po toyoka nini oyo ebimi na kati ya lisolo ezalaki bongo kobetama mopanzi oyo na oyo etali bongo mami politique ya mboka Congo kasi uta depuis toyaki awa kino na ngonga nazali koyebisa bino peuple congolais eloko moko ezali kotambola te ba diplomate bazalaki awa o babengi ba ambassadeur bazalaki awa bakei moko na moko toyebi te bakei mpona nini babengisaki biso awa na ngonga ya 9h tokomaki na 9h sika siko tokomi 13h juste toyebite nini ezali kosimba te signature kaka ya pamba nde fozwa bangonga ebele selon les sources toyoki ete ezali bongo kosimba te majorité azolinga na kati ya transition oyo bafongolela ye bongo constitution oyo ko permettre ete na mikolo ezali bongo koya kaka na période ya transition accéder bongo na oyo babengi référendum wana ebandi déjà selon ba source pétition et ozala signé bongo na étendu mobimba ya mboka Congo et bandi bongo na este bana Congo ba oyo balingi bongo ba signé poto kene na référendum ba bandi déjà ko signé ba ko récolter ba signature wana ba ko memango na ngoma mokonzi Kinshasa à partir ya wana nde ba ko leka na référendum rassemblement lobby ceux qui to kokotsa article 5 pona bino ba botanga la constitution mboka boyebi article 5 qui elingi kolobani ni pezo lobela nini yango ne ba sengi ekota bongo ba koti yango na kati ya accord oyo il faut ba signer awa bande ko rassemblement ba lobby biso soki bokotisi yango biso to kolinga bongo te yango nde ezali bongo ekomi ko benda lisolo oyo batikeli yango ra ba congolais bango moko po ba diplomate bakei bayaki po bamona kaka ndenge bakota mokolo to na kati ya lisolongo mais esalemi bongo te bakei na bango batikeli senko mokumba na ye toyebi te senko basango bakosuka wapi na bapoliticien boye tokolanda yango na EDTV Congo ya nani Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote mona mboka Christopher Ngoy mbote ndeko na ngai. Ok, matono mingi na ndenge opesi biso temps oyo poto meka kobeta no muke lisolo ya dialogue ndenge ezali koleka lelo babengisaki biso balobi ete ezali mokolo suka oyo ba participant bakota bongo mokolo to na lisolo yango kasi depuis bobengisaki biso awa toyaki depuis 9h ana moni déjà tokomi 13h passé à 30 minutes tozo comprendre ete nini oyo ezali kosimba te na kati kuna. Bon, musala etambolaki malamu kino lobby lelo tomoni keza na mwa mikakatano mike na matali point moko capital o etali gouvernement premier ministre balobi ke akota bien sûr na rassemblement est-ce que formulation wana nde ezopesa manko koso biso tomoni ke le premier ministre bien sûr akota na rassemblement mais il doit être désigné par le président du rassemblement. Vous voyez bien. Alors, Bandeko, Nangamba Kuna, Nangamba majorité, que le premier ministre est issu du rassemblement, c'est-à-dire à Kouta na rassemblement. Mais, Nakatiwana Sukoyo, nde tant que total Nakatiwana Malamu, nde Ezobimake, parce que zone qui s'habille sur le système OEA, rassemblement, appelle ça 3 combos. Par exemple, appelle ça 3 combos, pour on a 4 à 3 combos. Mais qu'on a un débat dans Moboulou. Alors, tu es bien dans l'histoire d'Engezalaka. Et bien dans Moboulou, alors tu as un pourquoi? Parce que tango, vous avez que dans le rassemblement, on appelle ça 3 combos. 3 combos, et ça, bien sûr, on a aussi rassemblement. Mais baza lokola ba okota momuke na compétition entre bango moko et puis ba okoma faible même par rapport à oyo a kotia mokolo kote. Donc ça fait que et diminuaka nini force et diminuaka charisme
ya bato emisatu bakotia wana parce que bakoza na tendance ya koséduire sikoyo oyo akosala signature akotia signature baza na tendance ya komite eza lokola bazo perdre mwa moke personnalité na bango soki to comprendre bien na ndenge outi oloba awa na kati ya lisolo balobi ete rassemblement azwa primature mais tokolobaki bacondition epesami na sens que boyela bango bato alors que na ndenge normal il fallait sikoyo ndako ya rassemblement et pour na mutu moko boye o bango bakotia lokola premier ministre bongo mais sikoyo na kati awa majorité alingi bongo te asengi komo bato misatu na bato misatu wana ye akopona mutu moko akotia premier ministre bongo te voilà sikoyo yango nde rassemblement eboyi eza rassemblement eboyi parce que na moment oyo président Kabila mandat na ye esilaki pouvoir aza nango sikoyo eza pouvoir moko biso nyonso toyokani ke topesa ye mwa pouvoir wana ntina élection aza susu président à temps plein na makoki nyonso na pouvoir nyonso te alors ntango tozosala équilibre ya baresponsabilité esengeli moto ya kouta na ngambo ya rassemblement bon azala réellement désigné na chef mokonzo ya rassemblement a désigné ezala te que a désigné et puis komi entre parenthèses komi va changer ba pesa boye na boye donc ko pesa mobulu puis banda lelo ti l'élection etikani mikolo muke c'est une année seulement alors ce qui tokozwa ba mikano oyo ekobenda biso chaque fois que nous to appliquango et be debota ba discussion ba tiraillement ba polémique donc tozo risquer tout ça l'élection en 2017 alors il faut nini accord tant que tout ça est clair dans tous les points. Premier ministre a couru un rassemblement, a désigné pas président d'un rassemblement. Président tant que c'est un tel, on sait que Moutouana dans les jours qui suivent, à en fonction, nous allons continuer. Ok, malamu na ligne vraiment tout qui est normal, mais pour bande qu'on a vu ça diaspora, ba comprendre le lengeni marambozali kolekana. Tozalaki awa uta na ibande il pona kolakisa bango lolengeni ni lisolo ezali kobeta parce qu'ils ont préoccupé bango mingi baza na posa koyeba bongo basango ya Congo bazelaki bongo makambu e bongo wana mais awa bino rassemblement bondimi dialogue parce que ya liboso bobo yaki edem kojo mais ya malo lokola basango bandimi yango bazwa masolo bino nde bolobaki tobeta lisolo ba congolais kasi tozonga lisusu na likambu susu oyo etali tolongwe na côté ya nini ya primature tozongi côté mususu mais G7 bango pe balobaki moi mon kokoso ezali po ete Gabriel Kungu balongolaki immunité na ye bango pe balobaki ezali sous mon problème bayo comme malisusu likolo ya dossier wana aussi longtemps il fallait rabo signer na ndenge bokanaki déjà na yambo ozomona te ke wana bino pe bozongisi lisusu to G7 rassemblement ezongisi lisusu lisolongo moi sima te ezo zongisi lisolo sima te excusez-moi tozo komande kokoba mais tant que canaliser botama c'est-à-dire c'est toujours qu'un liboso d'un côté baninga nanga buguna la majorité ba opesa ba instruction na ba force de sécurité bazo kanga ba Frank Diongo ba teba na boloko na ba montage et puis ba président Kyungu bazo longolé immunité et puis ndenge zaona ba longoli yango pambate ezali po ba memeso na procédure moko ya kokangaye alors biso tozoloba tokokaki koboya to bloqué to lobaka ye lokola baninga balakisi parce que toujours ba décrispation ne faut ezala na mitu pe na mitema et puis ezozela te que mokolo boende décrispation ebandi donc même temps toujours négocier il faut to sentir que décrispation ezali la façon lolenge toujours kutana lolenge toujours solola mais soki pendant que toujours solola dossier décrispation ezana mesa mais entre temps bosa le contraire à décrispation. C'est-à-dire, il y a quelque part, bande qu'on dirait ba énervé biso, ba pesa biso kanda, bon comme ça, tobo ya tolo ba non, le cola banda qui dozo négocier, bino bozo kanga, bozo sala alors tobo ima solongo, tout nous vendre blocage ezala, comme ça, bo pesa non, biso tolobi toko continuer. Les mutambo bacheli opposition à rassemblement. Eza cause à la paix mutambo, mais tozo contourner ngolo lenge nini. Pourquoi? Parce que tant au gouvernement vous en mako na babo na biso. Pas dossier nyonso toko régler ngo. Et puis, nous avons noté pourquoi droit nini un groupe de Congolais il a empêché les Congolais de exercer droit na bango politique, de exercer droit na bango à liberté, comme en Mboko et comme il la chasse gardée, il y a un groupe à Batouana. En tant que défenseur des droits de l'homme, totalement ma casse et puis tout le monde a monté ma moko. Motuna mususu ezali boye.
na ndenge tozwi lisusu bainformation mosusu côté à rassemblement, s'il faut le dire, bango be bazongi mo muke sima na sens nini que ba information euti bongo na présidence et lobby était na accord oyo ozala signé awa il faut bakutsa na kati article 5 ya constitution oyo lobby était souveraineté et zozonga bongo na peuple, c'est-à-dire quoi, balancer opération ya signature et ya pétition, balancer pétition na étendu mobimba ya RDC et banda bongo na est ba signer ba récolter ba signature nyonso wana soki ye awa kaka na période ya transition au bino bosengi ti décembre 2017 élection esalema bongo na katikati wana tango ba signature ekoya constitution bongo ekofongwa ma ekopesa bongo ndingisa na mwana mboka Joseph Kabila a changé constitution na ndenge bino bomoneli. Est-ce que ezali vraiment ya solo que article 5 il faut ba koti sango na kati ya accord oyo esengeli bo signer? Article 5, ezali bien sûr ko tia peuple na makoki en tant que souverain primaire, mais ezalaka pour un référendum te, ezalaka pour une pétition te. Oui bien que la pétition bisonde to ko tia na mboko ko tia souverain primaire a signé pétition pour tous opposition moko pe to ko sala pression. Mais lelo yo bandeko yo baboyi ko organiser élection. To comme na niveau tina badado organiser to so la boye, c'est parce que babo ya ki ko organiser élection. Babo ya ki souveraineté wana souverain primaire a pona ba mandataire na ya pona ba ntomo na ye ba ko tana ba institution. Babo ya ki pourquoi? Parce que ba ebike na manière na lolenge ba gérer pino se na mboko. Na lolenge ba gérer mboko yo gouvernance na bango ezambindo makasi. Souverain primaire wana à moins que azala mutu alota kanaeka kolota. Mais ce que za peuple to ebi akoki jamais ko kondima ba biloko wana te. Alors babanga iko kende l'élection, c'est ainsi que babo iko organiser l'élection. Mais quand il biso masolo na ya souveraineté et tout ça, bato ba article 5 wana bato ça la article 5 ezande biso. Article 5 wana ko sala na ndenge tozo kende l'élection. Ce n'est pas pour que ba kende changer la constitution, non. Article 5 souveraineté à peuple to ko utiliser ngo puis tout ça déjà na kati ya bosengi nango parce que c'est to ko na kati accord. To sengi ko na accord ezati na ko na accord pour le moment parce que constitution ezali. Les ans de la constitution, tu baloli la constitution, tu as que tu respectes la constitution. Les ans de la constitution. Mais quand tu as un accord, les alliés maïle et mabe, il y a kolinga kolobake, tu as tout ça le référendum. Alors que dans le moment où ma casse n'a pas ma casse n'a pas c'est aux orientés pour tout ça l'élection. En 2017. Et là, on a une élection. Alors, bango ba ligné alors l'élection ba kotsa moi nini moko ya muke po ba kende na makambo référendum te pour le moment énergie na biso nyonso eza na gouvernement eza na ba institution nyonso et vous avez accès sur organisation la ba élection tozala na président ya sika tozala na ba député ya sika ba sénateur ya sika ne donc vision na biso ne engagement na biso à travers ba accord. Mais ce qui ba to dingi que pendant biso toza porter vers élection on va continuer sur makambaro non référendum boyena boye wana biso tokoki kondima yango ata mukete to komona yango eza makanisi mabe puis peuple pe oyo ayokelaka biso kondima yango pete. OK. Matono ming na ndenge ozali ko yanola bongo mo mutuna avant to silisa mo entretien oyo elo msusu ezali tolingi toyeba awa ba sango ba pesi société civile oyo bino bozali bato droit de l'homme oyo bino bozali rassemblement, opposition, ce nini église catholique et pesibino confiance et ben ici ba diplomate ba awa pour bazala témoin ya accord bino bozo signé kasi awa ba na mokolo lobby bobeti bango ba tour suite car ya comportement ya ba participants on a outi kotanga awa lelo également ba bobeti bango tour to moni ba kei tozo ebate boko sinango siko bino moko ou bien boyisi bango bakende botikala koyoka na so boyokani wana nde bobengisi bango baya mutuna na biso suka yango. Merci beaucoup ndeko. Ambassadeur boyebi bien que ça na ba misala ebele. Baza ba ntoma ba bikolo na bango et puis na moment où tozali baza très sollicité. Nzokande baza pe na tina ya kolandela makambo ndenge ezoleka po ba ko informer bamboka na bango à temps réel. Mais ce qui est un moment kokoso ezobenda ke to zwa mwa tango ya kosolola puis kosisa masolo wana
Et puis boyebi malamu ke bandeko tous sur na bango. Biso toye na pouvoir, plein pouvoir et où t'es pas ya mokonzi. Donc oya biso. Etienne Tshisekedi, tous en plein pouvoir. Mais bandeko baza na ngambo kuna baza on dirait baza na plein pouvoir ya mokonzi na bango te. À tout moment, il faut bakende ko sur le téléphone, des fois bakende ko contacter, ba solo là et puis baza ya kozonga ezo so mwangonga. Yango na bomona ki même ba séance mususu butu atwatana sakitongo tout ça alors tous basengi Monseigneur président et la conférence épiscopale a se gêné à tali que l'ambassadeur bako vanda boité pendant que biso to benana alors bako zonga na momuke et puis dès que toyokani bako signaler bango bango se bazaka na gomba bako signaler bango que toyokani to lingi to signer siko bako ya mbango et puis to vandi pe to signer problème ezate siko awa ezali ko umela bozomona te ke population ezotalela bino pe emoni ete ezali koumela na yango bomona te ke bazo retirer confiance na bango pe tokoya ko risquer lobby Congo ya lobby elongo na ba parti politique ekomara na ba mouvement ba citoyen bilenge kaka bango mo basimba makambo ngo po awa eloko ezo zongisa masolo si mesali kaka volonté ndezalité bomona te ke population ko bayena bino nyonso basali makambo na bango na ndenge na bango. Le peuple congolais a un discernement. Nous avons la société civile, nous avons un parti politique. Mais le peuple a un intérêt dans les alliés. Ceux qui sont des politiciens, des organisations autour des partis politiques, ils ont le peuple à se retrouver. Le peuple a ébi bango. A kolanda pe bango et puis à côté confusion na kati on a témoin confusion côté za te peuple a ébi kopona a ébi oyo bazo sala po ya se retrouver na oyo tozo telemelo ezaka pona biso te hein biso aussi to pesa molimo na biso to pesa so biso pona peuple ndenge na zabo na outil prison ce n'est pas un secret na outil prison ndenge to yeboya to ko peut continuer makambo pe facilement pa peut se peut quelque chose peut te na poche mais tozo bloqué pourquoi parce que il faut tous à l'assurer que tant que tous aucun débrouille peuple va se retrouver à solo. Ce qu'on se retrouver te moyen to me mêler le komoko ya mbindo oyo ako sepela lelo le bilobe a komi ko regretter moyen to ça na bongo ezate. C'est pourquoi les autres traîner mon moké mais blocage et outé pas na bisote blocage et outil na bandeko baza na ba intention ya mabe sima ya mitu ba intention na bolandi oyo to mona na histoire nenge pesa tozomona ke non bazo iseba même biso na makambo to mona c'est pourquoi et ko traîner mon moké mais il faut tout soit solution au peuple ko sepela et puis oya ozala sûr que et ko nasuka pe ozala kaka na avantage na ye. Merci mingi neko Christopher Ngoyo ozali bongo participant na lisolo ezali ko beta mawo etali bongo mboka bana Congo masolo ezali mingi oyo bozali kozela. Merci na bino diaspora pour bepesi biso confiance pour botikali toujours wana pona kolanda ka basangwa Congo na EDTV bozala toujours na biso pour tolobela Congo na ndenge moko ya bien tokopesa bino ba information ya mboka Congo. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.